Jésus, ok. Jésus, ok. Ok. Jésus, ok. Ok. Ah. Test son, ok. Test son, ok. Test son, ok. Jésus, ok, Al. Jésus, ok, Al. Ami pesi mobimba, nukumu pena tembo, isongana, nakumisi seo, nangumba me, yo, polo na ye koloba ete, na ligiyo. Ok, ok, Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka peut-être là-bas. Alléluia. Luka kimwana mutinoso yawana tawo yoso sakalima wasakina tani memba shiro katika barabara omona mutakukulisa laila modiba tonda wana musolomite ngana yekinga modifesta ozakisipera kwenza kwa namba tumususu mwaza iko muma bazaba yino saba nikeba gilipika mwakote naja kusabisa nyo nzambe asali terminaza nzambe kuzala eshu okotola mwasi ya batukisa ye nokulosa na mongo tole nani ya mokanga yo ikaputu terminaza nzambe kuzala eshu terminaza nzambe
Gloire à l'Éternel. Criminal, vous allez faire un petit morceau. Et vous allez avoir la pasteur. C'est tout va over. Tant la canadienne la soulevé. Y'en a pas nani bona za libeta et c'est bien et ça c'est que moi ça va voiture belé. On doit attendre la vie de la vie à soit voyage étranger à la Bénin. Mais on a attendre la télé chaque fois. Les Dieu est le pour attendre ça comme la Zambie. Ni wana ya pour passer jamais la tribunal de Zambie. Gloire à l'Éternel. Oh Jésus
Yesu kamanda ngomoina kailo kona kewoyo omolomo kirikati na motema bakora moni mona yo musa salanga ina koma watu na yo Yesu masile ona ngobikisa batukamu na kombe oh Yesu yo ya kombe oh Masia yo ya kombe Amoyo inaki kopikisa mosi mwana It's okay. It's okay, this is so. It's okay. Yolongola ki mai nyosa na tete woyo yo pangola ki
Yes, okay. Yes. Yesu kama ndabo mwana mbayo kona tukewoyo. Okay. Yes, okay. Yes, the song. Yeah, okay. Unapomisa mosike, kuomba Yesu na mukema inanga, nukaya kambu Yesu. Tete na chonke. Oh Yesu, tete uyo ya chonke. Yes, okay. Oh Yesu, tete uyo. Yes, okay. So. Did you? So. Yes, okay. Yes, the song. Yes. Yes, okay. So. Yes, okay. Yes, okay. That's the song. Yes, okay. Yes, okay. So. Yes, okay. Salanga inakoma sanduku na hiyo ya mpetu unapokumbasa na
Oui, Jésus, ok. yes. Jésus, ok. Jésus, ok. Jésus, ok. Ah, Jésus, ok. Ah, Jésus, ok. Ah, Jésus, ok. Jésus, ok. Ah, Jésus, ok. Ah, Jésus, ok. Ah, Jésus, ok. Ah, Jésus, ok. Ah. Jésus, ok. Ah, Jésus, ok. Ah, 1, 2, 3. Nazoye mako Sani na tangi pina ngai Yobi kola na mosisa Oyana komile lo Muyalo mogo Apizori etangi Yamona yembelio Pozo sala Yahweh Pozo sala Oyanga mot Hey, mi kopanda kimya, poyanga zamba zali. Ngana kole, ngania. Poyanga motema. Hey, mi kopanda kimya, poyanga zamba zali. Ngana kole, ngania. Mayako kizili pemota kumisha. Bilakana ye, natina na ye, ekoki kokola teo, nasa asi. Natina na ye, nanangosale na Yesu, mayango désormais, d'ici kangalela, kumenenya loyembo ya motema. Désormais, d'ici kangalela. Yes, Jesus. Okay. Yewana mwana mpate, yewana mondi na luka. Yewana mwana mpate, abongi yango. Memanta bukaki libetu, kuna nede, eme mapasi na mbiye. Mutaboya kikoto, samangongo na zambe, eme mami nyoko awanase. Kuna zambe moni samira gondo kana zera mwana na ye. Yesu tika ngwene na ye ponga na yoto zoko soni. Yewana mwana na pate. Yesu yo. Yago yamba. Ah. Jésus. Mama na ye presente la bilemba bola mo Yesu na jimi. Na eli. Kimya ngoma moni nganonga Katani sole somo na nanteo Na kongo Na zena kina sisena Na pina chunza kakima Oh, je prie
Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris. Azaboli wa motema nangai. Como il se raison et continue na tira Yesu. Libala na zango yo ya. Wega ngobia example na yo. Nyoso na zalelo. Wega ngobia example na yo. Yamana gotinga ma Yesu na gotinga ma ye. Kopegi sante kuna gondi mante. Motema na ngaye toni na bolingwa mobaya longa na ye. Jésus na ngaye. Ça va. Yeah. L'inspiration, c'est le ventre de Dieu. Elle vient de l'amour de cette elle est le souffle dans l'âme de l'enfant. Elle est plus forte. L'inspiration, c'est le ventre de Dieu. Elle vient de l'amour de cette elle est le souffle dans l'âme de l'enfant. Elle est plus forte le grand prophète Moïse, et disant au Seigneur de Maria, nous déjà nombre de prières. C'est Maria c'est la montée de Jésus qui est personnalisé à une cielo. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est dans ce monde, il est bien plus que moi. Il connaissait la loi de Moïse. Il disait que, enfant d'Israël, vous ne devez jamais manger la chair par le sang. Il dit, il faut se marcher. Et il faut sauter. La vie éternelle.
l'immigration vient au peuple des dieux. Elle fait dresser les cheveux, elle fait pousser des cris, elle fait miamer. Alléluia, elle me convoque, alléluia. Et malgré la diverse, c'est ça le nom que tu prends. Bazo filmer bota la rapide. Et boucher. Et quoi? Essayez de tuer. On va bien. That's it. Mais vous matin on battait la pile.
Au foot est cher. Au foot est cher. Au foot est cher.
Déjà ça va, après c'est ce qu'on est pour Kaya. On a plané. Hey!
Etiki qui gère na lié mon retour. Là t'as Amen. 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 Est-ce que bato abo mo baza so ko mettre la nzambe wana maboko ebisala malamu? Est-ce qu'on peut mettre la nzambe maboko wana? Est-ce que moto o nzambe a sur les défis azawa? Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu qui nous a donné sur les défis? C'est Dieu qui nous fait grâce du jour au jour pour la question pour ta vie. Vous savez, il y a d'autres pas. Na vie, ceux qui ont rolali on a aucune atomo, ils ont la habitude. Même moi, si un président Fachi, maman Denise Sodi Anali, ayeba kabisa que nous avons assez mokozi. Ayaka koyeba que nous avons assez président Katangwa na muki. Même Fachi Beton, amiye bagate que nous avons Beton Sodi Anali. Amiye bagate que nous avons Fachi Katangwa na mukagalo bile. Nous avons président. C'est que wana ezali c'est ka ba misère en Zambie mokonde ali bagate salima. Parce que soko tali riche na pauvre.
riche akolala na ndako ya bien mais pauvre alali na douche soki bango tu basi bakangi misu bazolota mutu moko te ayebi ke nalali na douche mpo nalali na mbeto ya liton soki alamuki na tongo nde akopena naza riche elingi koloba ke bible ezoloba efomie na ndako ya matanga na ndako fete ezali ifomie nakota na ndako ya matanga pourquoi na koloba bongo parce que lorsque nakota na ndako ya matanga à chaque fois ekorapelenga mpo natala faso nini nazotambusa bomoi na ngai lelo yo komona mama na biso nantalali yo okanisi ke moto akoeshape na liwa aza te biso tu toza bakandida ya liwa ka ndenge omonaka mwana pale du peuple wana bao bakoti babindi bamisusu mpe bazokoti sikoyo mituna ekokuta na position liko yango wana nazoyebisa yo ke ebetela nzambe maboko sikoyo obetela nzambe wana maboko bosana bapete oza nango betela na nzambe wana maboko moko ya bien tika nzambe apambola yo nzambe asala obolamu yo moto participe na poko ya lelo nzambe asekisa yo mokolo wana tokutananga na paradis na boyo osika moto kuna na fe numéro 45 mokolo wana yo moko nde oyeba kaka place okokende mokolo wana po bakolakisa yo ndenge bando osala na matanga baninga nayebi omoni ndenge bando osala mokolo moto akufaki lelo ozofuta mpe tour na yo kuna tricherie ezalaka te ena batama na nsima moto na kota omikosi lelo eza mpo na baviolent okanisi oko batama wapi eta maboko abia nzambe apambola alors nous commençons notre programme de ce soir tobongisi moto azalaki grande sœur maman petite sœur ami connaissance ami proche ngai nazalaka témoignage ya liboso ya sœur na ngai peut-être yo soko oyebeli ye na ndenge mosusu ngai nayebeli ye kaka na église nakutani na sœur akanta na bar te ngai naye tokutani wapi na église kiti ya sœur lanta ti lelo etikalaka yango moko motu moko te avandaka na kiti wana l'église kiti ya sœur wana etikala yango moko seke veut dire ke kiti wana ezalaki yayi seke soki nanu bakundi ye te azalaka na omoi sœur lanta alingaki danse makasi yango wana biso en tant que église montagne de Sinaï oyo ezokambama na prophète très puissant un prophète humble. Un prophète qui connaît comment s'asseoir avec les gens. Un prophète qui connaît comment vivre avec les proches. Des prophètes Frédéric Kapiam, avec tout le respect que je vous dois. Yangonde Toye, le Lopona Korande, dernier hommage, Nasser Nabisolanta, pour accompagner Kino Nanda Kunaye Bisika ou Kendope Masuka. Yangon Nasengi, place Ozali, ce qui n'a tindi Zembo, Ozoyembe Longo Nangai, Zamba Ibarakopamo, la Yona Poka. Yesu ndeko nambolingo yo linginga mingi yo kufela kinga yo tarisi ngandela yembanga haleluya maina lingi koloye Yesu Masia yo mutoze mazama kuna haleluya na Yesu na lingi koloye Yesu haleluya na Yesu atabato bakoko yayo bakolina satana yawe yo ligi batomi ligi yo koa mototi yemanda haleluya maina ligi koloye Yesu Masia haleluya Yesu oh Yesu haleluya oh yeah mamani sabani est-ce que tu veux chanter ce soir oh
Oh, yeah, mama ni salama. Oh, yes, we, Manisa. Yes, we, yo. Yeah. Oh, kwa Yesu nashima we. Kolo Yesu, Yesu nashima. Kolo Yesu we. Yawe kaka sembala lobo na yo. Yeah, kolo Yesu. Oh, papa na maide. Oh, kolo sisi dena sali kaka mwana. Kolo. Yawe. Papa na maide sali kaka. Oh, papa kusana pembeni. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Oh, papa wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Yelile, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Solo pona bolingo nangaite, pona boyenge peli na yo. Yawe yotona na bolingo, Yesu yotona na mawakona na bolingo nangaite. Pona boyenge peli na yo. Yawe yotona na bolingo, Yawe yotona na mawakona. We solo ngana lingi Yesu, ngana boli, ngana boye bele, kina mokolo naka kufanga yo. Yawe Yawe yotona na bolingo, Yawe yotona na Yawe salisa me okuma. Wekebeta maboko, kana nimetozo beta maboko okuma. Yawe salisa me okuma. Yode mo besi nanya so okuma. Yode mo lomolina soli okuma. Lomena yo. Yode na tutela gatolo okuma. Elomena yo. Yawe yo salisa me okuma. Yode mo lomolina soli okuma. Yawe salisa me okuma. Yawe salisa me okuma. Est-ce que tu claques la main pour Jésus? Est-ce que tu claques la main? Tu peux pousser Dieu qui est toi. En tant que notre sœur aimée, la louange et l'adoration, nous aussi on va adorer ce Dieu et élever son nom ce soir. Alors, on continue. Programme pour les camps, pour le lobby. Kona kuyeba ndegeni tukuyeba na kukumba. Yesu aye kopesa bongo. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bongo. Yesu mobiki. Yema Yesu aye. Yesu aye kopesa bongo. Yesu aye. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bongo. Yesu mobiki. Yema sanjola
We must see our Alléluia, parce que tu es encore en vie.
Na pesa yo nini? Est-ce que tu vas voir Machondo Bona bolamu yo pesi biso tela yako wikosana ye manayo osima tema oh biso byanga makite biso to byanga makite sopona magibete Oluna wezalika tina biso Nekuyenzelo yambonga wadi Yepesi biso eloma Yepeni namyo Yepeni namyo Yemana miye Naiya Naiya
Voy a pasar la cabeza loca, me
La luka la vie, la luka la vie, Est-ce qu'on peut mettre ma boca bien pour Jésus? Est-ce qu'on peut mettre ma boca bien pour les gens? Est-ce qu'on peut mettre ma boca bien, papa? Ok, now 10h juste, et de Bakotiamo, na manque now 10h juste. À partir de 11h, débloqué pour finir. Si quand ça va être dans le gouvernement pour le niveau, tu le dis dans le moment il y a l'exhortation, tous autres passer à se dire bien pour la communication. On a mort à 10h, vous allez exposer à 10h dans la salle. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus.